Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyo so ya sikaka nde tolobaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne biso ya Inès NM officielle. En tout cas, la famille, ceux qui ont la liboso et salemi que non, oya kokota na chaîne biso ya Inès NM officielle. Quand les tokendaka nango, tokosenga na yo s'abonner massivement. Tango ozo s'abonner bongo, kobosa na pete, kopikaka sur ngonga et notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que Inès NM officielle akobandaka kotiaka ba vidéo, vous kozala directement informé. Vous informer, c'est notre devoir, oui bien sûr, et ça l'a toujours et encore devoir na biso oyo tokoboya te oyo pe tokotikala koanga na te poto yebike koyaka toujours kopesa bino basango eza musala na biso. Alors de votre côté, tango pe toye kopesa sango bobo sana pete ko partager na baninga, partager et ko sala biso malamu mingi. Merci beaucoup nandeko na biso Jolo kwa. Merci pour ta présence. Yo msala na yo ezalaka kaka finga. Merci beaucoup malgré ma finga na yo chaque émission osalaka toujours signe de vie ya koloba keno ozali ozolandaka biso. Voilà. Toye na dossier affaire Mputu Mabi Trésor na bandi ebela batu toyebi joueur ya Mputu Trésor. Mputu Trésor bongo abandaki ko jouer na équipe ya TP Mazembe. Président de l'équipe ya TP Mazembe Azabongo, son excellence Moïse Katumbi Chapwe. Si lelo azalaka toujours président. Alors, Mputu Mabi Trésor abandé ko jouer kuna. Je m'excuse. Kande boyebi ko jouer, ko beta balé. Azalaki parmi ba joueur oyo penza bazalaki ba joueur chéri ya Mputu ya Moïse Katumbi. Tellement que Moïse Katumbi alinga penza Mputu Trésor abando mona ye penza trésor na ye biso babatu o bazaki na katanga bamona babiso mosusu o tomona na ba télévision à chaque fois soki président ya TP Mazembe Moïse Katumbi faut asala descente ya kokende kokutana na ba joueur ya TP Mazembe o mona azalaki ka pene ya mwana na ye Trésor Mputu. Il y avait même de ces personnes au Babane Kolobake. Non, il paraît que Moïse Katumbi adopta Trésor Mputu. Quand de boyebi succès nyonso eyaka tango succès eyaka soki maîtrise ezate ebele abatu babungisaka ba succès na bango. Tomona yango na ba vie abatu ebele. Omona mwa opportunité moko songolo pakata ye tellement que mutu azane naïf, mutu azoyeba ndenge nini ya kobatela bénédiction na ye omona batu ebele babungisaka ba bénédiction na bango. C'est de la même façon avec Mputu Mabi Trésor. Tango bénédiction ekotaki na côté na ye succès ya makasi yaki kokota maîtrise na côté ya Mputu ezalaki te. Mputu Trésor akokaki lisusu ko se maîtriser te. C'est connu de tout le monde biso nyonso toyebi déjà na ba pays africains. Ba pays mosusu ya minene ba américain ba pays ezana ba Europe batalelaka mingi ba pays ba joueur ya mboka na biso bango kuna bazalaka mingi soki kaka bamoni joueur moko boye songolo pakatani ya Afrique kombo na ezolobama azo jouer kitoko omona bakomi kolandela yo bakomi kolinga keno ndenge za boye basomba yo ezalaka toujours bongo. C'est de la même façon na dossier pe ya Mputu Trésor. Mputu Trésor tango akomaki ko jouer, akomaki ko beta match na kitoko, ba pays ekomaki ko solliciter plutôt Mputu Trésor. Ba pays ebele ezalaki na posa ba somba Mputu Trésor. Sikoyo, kande boyebi ebela batu. Tomona ba joueur ebele, ba kenda na bango na ba pays mosusu ti lelo oyo. Ba carrière na bango ezali. Ce que tu peux faire, par exemple, le Trésor Loi. Tu as un Trésor Loi. Tu as un ce qui encore, on me sous la canamo, Lox. Hein?
o mosusu makambo awe yaki kobima ye na mwasi na ye makambo nyonso na poisse yaki kobima Mbokani Dieu merci Mbokani tomona ye pe bano jouer na Congo mais ba somba ye na ba pays mosusu ya libanda akendaki ko jouer ebebisa pe carrière na yete. Alors eza na batu mosusu ba comprenaka na bango te ke peut-être que succès na yo eza succès oyo kozalaka na Congo. Batu mosusu bango bamona kaka succès nyonso nga pe fona landela nga pe fona talela nga pe emati ekiti batu mosusu bazalaka bongo. C'est de la même façon avec succès ya Trésor Mputu. Trésor Mputu succès na ye eyaki kokufa mukolo kaka oyo basombaki ye. Tango bakoyaki kosomba, si je ne m'abuse pas, équipe osombaki ya liboso ezalaki Allemagne mais esimbaki te. Opposition eyaki koya na Angola. Trésor Mputu akenda kutu na Angola. Mpo basomba ye penza na mbongo ebele. Moi je me rappelle na ba série wana ezalaki mbutu wa makasi. Et d'ailleurs ba YouTube ezalaki mais ezalaki lisusu neti o eza lelo te ke no batu nyonso baza na ba chaîne. Na kala wana ezalaki YouTube ezaka batu amike batu mosusu kutu bayeba ta makambo ya YouTube te. Mais tolanda ba histoire na ba télévision na ba radio. Tango babando beta lisolo ya Trésor Mputu. La plupart ya batu surtout ba Congolais ba sepela te na kokende ya Trésor Mputu. Ebele ya ba Congolais bandimaki te balobaki te Trésor il faut évoluer kana Congo na biso. Atika ka histoire na Congo na biso ke akendaka libanda. Il y avait aussi d'autres personnes au baloba bino ba Congolais boza bandoki botika Trésor akende ko se développer libanda. Kokende kaka Trésor tango akendaki Angola. Na musala ngwa kende ko jouer kuna esalema kite Trésor Mputu atika ka ko jouer te. Abane ko jouer te. Il paraît que Trésor Mputu atika la ko se retrouver te. Soki ba koti kaka na ba entraînement babane ko sala. Au monde na Trésor Mputu azo se retrouver lisusu te. Alors pays oya Angola esomba ki na mbongo ebele bakomi komona ki mutu ango to somba aya ko beta na équipe na biso ya munene mais azoko kalisusu kopesa makambo te moyen to continuer na ye ezate na ba complication oyo kotaki kuna il paraît Trésor Mputu na entraîneur ya kuna babande koyokana te. Alors Trésor azalaki obligé ko kata contrat et d'ailleurs eyaki ko sala mbutu Trésor azongaki ya kozonga bamonga batu fallait kozongisa mutu kutu asilisa mbongo wana c'était Moïse Katumbi ye mutu asilisa mbongo azongisa mbongo na Angola. Parce que comme aki makambo ke no bakanga Trésor Mputu ezalaki penza somo esalaki pasi tango Trésor ayaki kozonga na pays na biso Congo azongaki précisément na province ya Katanga na ville ya Lubumbashi. Trésor Mputu aye kozonga na ye azongaki kaka na équipe na ye ya TP Mazembe. Tango aye kozonga na équipe na ye ya TP Mazembe en tout cas ko jouer ya Trésor Mputu ezalaki lisusu ndenge ezalaki te. Baka ndenge bomonaki Trésor Mputu akomaki na ye ko se retrouver te na Angola na tango pe azongaki Trésor Mputu atikala ko se retrouver pe na mboka na biso te. Abandaki pe ko se retrouver te ameka penza na ba moyen nyonso ba façon nyonso mais etikala ko simba te. Etikala penza ko simba te de son côté. Mekaki penza o batu nyonso balobaka te non ameka nanu. Amekaki esimba nango te. Jusqu'à ce que boyaki komona Trésor Mputu ye moko ayaki kolongwa na équipe ya TP Mazembe. Eza bongo. Donc okende ka kosomba o basomba Trésor Mputu kande bomona ka batu mosusu balobaka bayibi ye makolo basombe ye makolo to yebi te kosomba o basomba Trésor Mputu soki ezalaki kosomba ya kosomba makolo na ye o bayaki kosomba to soki ezalaki kaka akende ko jouer bisika okende ko jouer nzambe amona ye kuna te. Donc si lelo batu ebele ba mitunaka batu ebele batunaka toujours et encore mille et une question batu balobaka siko carrière ya Trésor Mputu esila boye ndenge nini esila penza kosila toye kolala tolamuki carrière ya Trésor Mputu eza ya kosila eza lisusu te ezo existaka lisusu te ezalaka nini ezalaka penza nini eleka la famille kande na yebisaka bino en tout cas biso neti moi personnellement eza penza pasi na ya na expliquer bino que non
carrière na ye kufa pona mata pona kita en tout cas na koya kokosa mais mutu oya yebi le pourquoi carrière na ye sila eza ye moko trésor mputu ayebi le pourquoi carrière na ye sila mais conseil kaka nga o na koya koloba nga mama Ines NM officiel oya nga na koya koloba kobakisa eza ka keno eza na ba place mosusu peut-être Nzambe amona ye kobima libanda te Nzambe amona ye te keno abima libanda te pona kokende ko jouer mais ye moko kaka amona ki opportunité tala ka vie ya lelo ekomi ka vie ya ba opportunité soki omoni mwa opportunité songolo pakata ko préférer ozwa opportunité wana osimba opportunité wana na maboko parce que ba opportunité eyaka ka mbala moko eza na ba opportunité mosusu na vie eyaka te tomona bato ebele bakenda na ba pays mosusu babonga bato ebele bakenda na pays mosusu plutôt ba évoluer je m'excuse ye pe de son côté ya bando tala pe intérêt na ye amonaki pe ke non nakende na pays mosusu mosusu makambo kosimba mais malheureusement tango ayaki kokende na kozongaki en tout cas carrière na ye etikala kozala te mais na minute oyo tokoki koloba te ke non trésor pour tout azo souffrir azo passer ba moment moko difficile c'est faux et archi faux parce que déjà ba rumeur ezotambolaka ke non trésor pour tout aza lisusu na vie o azalaki nango te trésor pour tout aza lisusu na vie ya bien te c'est faux et archi faux la famille trésor pour tout vie na ye eza bien et d'ailleurs pour votre information azalaka na école académique moko ya football kuna ezalaka kaka bazo entraîner bana mike donc ata yo papa ozolanda mama Ines NM officiel soki ozalaka na Lubumbashi ozalaka na posa mwana na yo pe akendaka ko jouer azala pe traîner par trésor pour tout aza na académique na ye oyo bazoye kolakisaka bana koma kobetaka bale yo pe okoki komema mwana na yo kuna ayekola kande tomonaka na mindele tomona ni eza Cristiano Ronaldo azalaka na mwa équipe na ye na académie na ye plutôt kuna pe ye pe bayekolisaka bana ndenge nini na kobeta bale donc yango wana pe trésor pour tout de son côté pe ayaki kofungola donc ce que monique parce que tant tobotaka bana déjà à l'âge de 6 ans mwana déjà a reflétaka mwana lakisaka eloko nini oyo akolinga kosala c'est à partir de ça biso en tant que parents tolingaka pe ko conduire bana tomona pe ba mama na biso ba papa na biso kala bango bazalaki na temps wana te la plupart omona bango bandaki ka ko forcer bana non il faut kaka ozala docteur il faut kaka ozala mutu kingandi mais na ba génération oyo ya lelo surtout bato o bakotana na mundele déjà amonaka mwana na ya à partir de 6 ans soki amonika mwana na ya aza makasi intéressé na bale akokata classe ya mwana te akomema mwana na classe ka ndenge azokendaka na classe mais de l'autre côté amemi ye lisusu na école ya football yango bomona mwana azokola kote mosusu azokendaka kotanga kote mosusu azokendaka kobeta bale tomonaka ta baekole ba musique omona mwana azokendaka na école kote mosusu pe baomemaka ye na école ba musique eza bongo donc biso pe na Congo omoni mwana na yo ambition na ye eza kaka abetaka bale en tout cas n'hésitez pas bokende na académie ya bale ya trésor pour tout kuna penza bazolakisaka bana ndenge ya kobetaka bale eza bongo yango na ye koprofite bandeko na nga mpona koya kopesa conseil bandeko nyonso oyo bazolanda mama Ines NM officiel la vie ne se fait pas au brillant soki nzambe apesi yo opportunité moko songolo pakata ezalaka toujours important koyaka koprofite opportunité wana soki oza na mwa bénédiction moko boye songolo pakata yeba ndenge nini na kosaisir yango na maboko mibale parce que eza na ba bénédiction dans la vie oyo yaka kaka mbala moko peut-être que lelo oza na musala bien ozo simba bambongo bato mosusu bazalaka zwi musala bien azo simba mbongo miso komi ka pai ayiba na musala asala makambo moko kaka ya mabe oyo kosala kaka kino balongela ye na musala batela musala oza nango bato mosusu omona aza na musala bien akomi siko koluka mosusu ko eleka oyo azosala lelo tango yo ozoluka musala wana peut-être place yo ozali lelo nde place ya bénédiction na yo place yo ozo envier kuna peut-être nzambe atikala komona yo te sikoyo kosukela wapi alors tozala prudent na nyonso oyo tosala
pour que lobby kuna ezala te que non si je le savais. Je suis sûre et certaine que à ta côté Yamputu Trésor mosusu avandaka ani lobelaka ye moko que non si je le savais naningaki nazwa ba voyage ya kokende bangula te naningaki na vanda nanga na Congo na continuer nanga carrière nanga pinza na Congo, mais malheureusement eza déjà réalité oyo ici ekomela ye. Et en plus au-delà de ça ata soki atikalaki kana groupe ya TP Mazembe quand même bana mike lisusu bakomi koya ba succès ya sika ekomi koya elingaki esalaka ke non ata soki atikalaki kuna ata soki mais elingaki ezala kaka ba succès ya sika bana sika o bazokota bango nde balingaki bazwa relève, ce qui est normal. Eza mwa bongo la famille batela bénédiction oza nango batela musala oza nango eza vraiment important, ezalaka toujours bongo pona bandeko mosusu kande na uti koloba oza na bana o baza intéressé ya kobetaka bale ko hésiter te mema bango na équipe na école académique ya Trésor Mputu kuna bana bakozala na bango assuré. Donc oyebi déjà que mwana azoye kola kobeta bale na professionnel na mutu déjà ayebi makambo ya bale du début jusqu'à la fin, parce que eza na ba école mosusu bana bakendaka je m'excuse baki kobeta bale mais ayebi kutu atate mutu nini azobeta na bale ezalaka toujours participer mawa eza mwa bongo. Voilà, donc comme na moi presque suka partage na biso ya lelo la famille biloko ya kitoko eomelaka te na boyi nanga koloba loba ebele elobi ata ndeko na biso jolo kwa lobi yoka koloba soki otelaki nga j'aime te en tout cas na bolingo ya Nzambe tela nga j'aime, soki osalelaki nga partage te na bolingo ya Nzambe toujours et encore salela nga partage, commentele nga video ekosala malamu ntango ozolandaka moi commentaire moi like na yo, soki omoni ke okotiela nga j'aime te komitungisa te kokomela pe nga te na ba commentaire